Deuxième rencontre, nous toujours dans mon côté. Nazala qui n'a pas problème et belé ce moment-là période problème nanga makasi za ki ko tungisanga tango wana nazala ko lingo kende musalate nazala ki toujours amuseur public animateur na télévision mais j'étais à l'époque na Erzaï parce que c'est à cette époque-là que je l'avais connu na ki ko kende musalate chauffeur akoya na ki na sport van bakar na biswana yekoya po eswanga ibo naza na posa musalati nazaki on dirait mutumoko aza envoûté musala kutu je m'en fous alors n'explique qui est problème wana na ipsi papa nazo comprendre te nazo mona makambo moko ya vraiment makambo mabe nazo mona autour na ngai na ebité soki naza envoûté ou bien comment et puis musala na linga okene musala te munota naza na chauffeur mobimba à ma disposition mais tango ya roya na linga okende te nazo comprendre te ayebisinga bi bon nakosambela pona yo soki nasambeli pona yo bika mangobo akoloba mangubu akobeyanga mangubu mpona obika il faut ozala na kondima kondima na yo moto ekobikisa yo ondimi ya solo nga nakoki kosala nakoki kobondela mpona yo mpe okobika nga lobi wi ya solo abibo asambeli pona nga asambeli pona ngai je pense qu'il y a au moins 2-3 fois comme ça na yebisi ngai ke ozali kokende ozali na kondima mais kondima na yo il faut tosaka mibeko a expliquer nga ke okoki kosala nyonso tout mais soko tosaka mibeko te eza na tina moko te il faut tosa mibeko kondima mpe kotosa mibeko alors ntango na ye nalobi oyo nga na viva d'abord c'est la première fois bato ba vivant entourage na nga nalobi la bango yango ezalaki lokola donc si on peut appeler ça miracle moi j'appelle ça miracle et lokola miracle oyo esalamaki na nzoto na yo oyo esalamaki na nzoto na ngai eza lokola omonaka par exemple omonaka mutu moko liboso na yo donc ezotungisa yo mais mutongo nga namonaka donc il est mutu moko aza kobangisa yo tout ça o nani pourquoi image oyo namonaka yango banda mokolo wana image wana nga azali komona ebungaki je ne comprenais pas je connaissais pas cette personne là mais naye komona neti image devant nga na yo on dirait une hallucination. Je pense donc exactement. Donc après tant il y a sambeli kaka dépenser makambo ba idée moko ya bozoba ba penser ouais comme on a mutu tout temps muso moni mutu ngo liboso abungi tout ça mais ça c'est quoi ça na moni mabe na sali ezala kite na simba kikisite parce que moi je n'ai jamais touché au fétiche na kende ke pa inaye na bu moko te ki a guérir ngai mais tango na masolo na ekomona ke mutu oyo aza ko impressionner ngai aza na ba vibration non na yebisi arrachaki ngai parole donc le lemo na ngai yango moko efungwani eye koyebisa ye ba problème papa talanga na mona ka bo na bina ngabo mais tango nga la ke na ndako na lobi na yo esalaki 2-3 jours te na mona ka suba vision wana te na benga ngo hallucination veut dire ba dérangement on mona dérangement diabolique on mona na mona ngo lisusu te bunga libela na ebite so eza concentration à ba pensée négative mais kende boye kende et puis à partir de ce moment na ekoyoka posa ya kokende musala lokola eloko mususu na komaki donc 5 heures du matin qui est vrai sincère on a mon na bomo inanga j'en ai na mona qui va changement belé mais na kamati en grosso modo ni bali wana donc wana soto la ni malamu papa ozoloba vie spirituelle ya papa diangenda ndenge yo o approche ki exactement vie spirituelle na vie spirituelle na ndenga na approche je l'ai approché ba témoin belé na o ba oya na mon koto ba mona comment moi je fréquentais le vieux. Mais ce qui t'a dit, papa, vie spirituelle, c'est vrai. Au monde, il y a une onction, il y a une puissance, il y a pas mais vraiment, surtout qu'il y a une souka, na vie na normale, il y a vivaki,
azali moto oyo peuple congolais alingaki ata moke te balobi makambo ya ndenge na nsima na ye bamosusu babengi ye voleur bamosusu babengi ye magicien bamosusu babengi ye azalaki rosicrucien bamosusu balobi ya ndenge na ndenge akosaka bato vraiment ndenge yo omonelaki ye moto ya ndenge wana azalaki voleur azalaki magicien azalaki bakombo nyonso bakolaki mpa na ye. Bon, moi, ce qui est vrai, naïbi vie familiale n'a été, naïbi vie naïe en dehors, il y a vie spirituelle n'a été quoi. Nandeng on a constant dans salaki. Bon, le reste, moi je l'ai connu, naïba qui est dans contexte, voilà, il y a église, et contexte, il y a n'a mon couteau, tout ça là. Et mais moi je pense que personnellement, je peux dire que Simon Diangenda Soka Zalaki Mabe, mais Diangenda c'est l'homme qui a fait beaucoup à Sali Makambo Belé, ma œuvre et à charité Belé. Et c'est étonnant pour un noir, pour un Congolais. Moutema Nini Ango, combien de Congolais bazoa badon et belé batia ngo na ba poche na bango basala nango lokote basala nango bozoba ba bêtise à kosakanate alors que les enfants congolais baza ko souffrir. Moi j'ai vu les enfants congolais bakende classe na bonga na mutu. Mais Diangenda oya zwaki atongi hôpitaux. Moi j'ai été na kende ko visiter hôpital oya Kimbanseki. J'ai ouvert la bouche. J'ai été ému. Na kamwe Nathalie ba œuvre Nathalie ba centre d'accueil Nathalie ba dispensaire Nathalie ba église namoni ba bongolo namoni ba mais non moi sans compter na Brazzaville Angola tout ça partout moi j'ai il a construit partout moi j'ai eu la chance de bourlinguer moi j'ai bourlingué j'ai eu la chance au Tambola Komona. Alors comment on peut traiter Mutuandengo wana ya moibi ya escroc. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Les alliés Kozanga Bolingo. Mais parce que quand on a l'amour, on ne peut pas arriver à dire des choses comme ça. C'est ça Kozanga Bolingo. Moi qui vous parle, je ne suis pas kimbangiste. Mais je veux qui de réalité. Mais juger, quelqu'un qui a construit des écoles, a construit, professeur a mindele autant que ça une école. Bon, l'université. Nazali kaka kozonge la likambo qui est yazamoibi a salibo. Mais a sali makambo e monene na miso bato. Combien bato même au baki na pouvoir public bazo sala ba ministre bazo détourner ba mbongo au détriment du peuple congolais. Mais quand quelqu'un a construit déjà une école, quand quelqu'un a construit un hôpital, des universités, bien-être et à peuple, on a une université, pourquoi ne pas reconnaître ça? On a une mauvaise volonté et manque d'amour. Il faut qu'on dise ce que l'autre a fait. Mais de toutes les façons, on ne jette la pierre qu'à l'arbre qui produit de bons fruits. Au monde